mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. tozozanga mpenda materiel eza te po bato baza motema malamu basoutenir biso na materiel mpe na moyen financier po tosisa Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Shalom chez vous, très chers fidèles téléspectateurs. On est ensemble, comme je dis souvent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci car Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis vraiment comblé de joie de savoir que vous êtes nombreux. Et Rolanda émission oyo pesepesa nango bakretien solo bakretien ndambu te na solo toza na esengo koannonce bino eloko moko mais tozongana na régie ebongo toyeba toza wapi tokende wapi. Merci. Kasi moko bapisaka na moto yo lingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singa oyo zali pona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya Merci bien aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà de retour sur la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, aussi la présidente du Parlement céleste. On est lancé la même mission Kitoko parce que l'Engel Nazarien, les Alanaka bon donc binga binga bateau.
parce que toza na kati ya émission na biso Cantique Live bisika toyokaka bayembi koyemba, mais j'ai la joie vraiment parce que naye kokutana na groupe moko o boyebi fondateur nango azalaki mais azali susu te, mais la princesse nakiti po babengi nga na yo tala bango mpe nakanisi na sona kita na tala bango pour que tobeta masolo. Je pense que vous connaissez notre frère donc Watika Kibiso na bandi tobeta masolo ya papa Aimé Makengo po azalaka susu te ma ndeka baloba donc soki motu dans disons soki brebis berger aza te babrebis baopanzana mais oyo bapanzani te nayokuta bango lisanga esala na bango bien mabe ya nzambe eza sans plus tarder je dis bonjour bonjour président. Bonjour. Bonne santé. Et santé ça bien en Nzambe. Merci. La PSP va déconner sur la salutation, bambo qui est belé. Merci. Toujours sur un président, bonne santé, bonne écho. Et santé ça bien, santé vraiment ok. Toujours bon la bande qui est biso. Tout ça toujours réuni. Tout ça n'a qu'à continuer toujours et bien. Voyez mon pratique. Na beti tour na zongi bena kucho président. Elingo le bani. Bon, exact que nous voilà métier, ça les amis. Les tant où il y a Zalaki, à payer Zalaki nga. Ah dans les frères Aimé Makengo. Zalaki, Zalaki nga. Na mo peta matika kinga, tiki biso, nzamba bengiye, ngande maintenant sur élève. Merci beaucoup. Nani na banano après un lieu à papa Aimé Makengo. J'étais là sur le temps na ndi boza a boye. Oko sala bilan ndenge nini okoko loba nini etikalaki parce que eza facilité hein que leader azate puis orchestre Evan bazala toujours collé cimenté placé ici comme moko eza kinenge. Bon, depuis azalaki vraiment tilelo toza na kati obundana po bitu za ba chrétien yemo tango azalaki azako loba que non eza orchestre te meza ya nzambe et là maintenant ils ont gardé biso puisque fondement na biso eza Jésus Christ puis na kati ya bolingo wana ya biso tozalaka nango toujours tozoyeba nani biso tozosalela la raison pour laquelle on est toujours unis na kokoba toujours na kati ya mosala ya nzambe. Merci au Coco Exception après le papa Aimé Makengo bobeti nini bosali nini bokomba concert combien vous livrez. Bon, banda ya tiki biso na to biti concert tellement que vraiment nous a beaucoup na kati ba combat préparatif tellement katika ki album na studio. Bon, fallait tout ça nous d'abord que tout ça o ya tikaki. Mais les moyens fait défaut toujours. Tout na kati ko bunda na vraiment ko loka ndenge nini ya ko loka ba moyens pour to atteindre biti na biso wana. Merci tous ngana na nzimu na bino moko so ko ko so na nzimu na bino moko. Na clip là, dis-moi, ils allaient là parmi des chansons. Makambo ya Nzambe
makambo ya nzambe somo ilokota lokota alokota ata na fulu ibikisa abikisa ata malade eikopela yesu makambo akamwisanga elekelaka ngayo namona likomba lelo mamamamapasa ngana tato lelonga yemba somolia somo makambo ya nzambe somo makambo yango elekelaka nga makambo yango elekelaka nga makambo yango ekamisa moto makambo yango elekelaka nga masanga tomona baletite makambo yango elekelaka nga tomona boulanger makambo yango elekelaka nga asalelanga bikamwa yekozali nzambe makambo yango elekelaka nini ngai napesa yo mokolo nde makambo yango elekelaka papalume eza ya yo makambo yango elekelaka nga nzambe na ngai makambo yango elekelaka Merci beaucoup, merci. Je pense que Waneza moko banzembo papa aimé makengo aimba. Je pense qu'ils appellent ma clip au mona yango. Toujours continuer président Ipsep Sonano. Est-ce que c'est facile au Kamba groupe Oyo? Maïgo Zaki vice-président, mais le président. La place à nos hommes au Koki, tout ça le mois bas. Bon, encore le bas vraiment, il y a tant de difficultés. Hein. Tant de difficultés vraiment, puisqu'on n'est pas les moyens. Et là, on est vraiment juste là qui tout le monde n'est pas moyen exact. Le tout ça n'a qu'à tout le monde n'a pas su moko, tout le monde n'a qu'à tout répéter. Badrum exact malgré tout le monde les déranger, baninga mususu ba yete baza empêché par mbula, mais vraiment c'est vraiment difficile. Au bout de ça, musicien moko to. Et attends, musicien moko bonité, parce que on est des chrétiens et là ici biso eza bolingo et fondement na biso eza Jésus-Christ moko. Je pense que les papa aimé makengo azalaki ba relation ezalaki pe ya. Est-ce que vous touchez dans ma relation pour que vous aider bien? Bon, jusque-là, tout le monde a une relation, il y a une relation qui est basse sur le boc. Il y a vraiment que nous sommes basés sur la biso tango ya zalaki ba mais qui peut vraiment que tu biso et des pouces de façon que tu peux atteindre le but na biso dans la mort du Seigneur. Merci frère Ngai, bonjour. Bonjour maman. Na été na kati gros présent azana ni tout ça la présentation à déco, sa présentation à déco tout ça avant. Bon. Oh ndeko na ngai Sekele Mankuya aza musicien. Oyo Babi nda azali accompagnateur. Oyo Mikazolanda ngai aza nde soliste Pika frère Pika. Oyo frère Papi ye nde bagiste. Oba misunde bayete ko jambola bino mo ndenge mbole déranger biso moyeba comme journaliste sur le comité ba danser wana pe boyebi o bazo binela nzambe ni mako binela nzambe ba on peut bayete suite yambola. Merci studio comme la livani. Bon jusque là nous avons des chansons à côté de nous. 7 chansons. Maintenant je sais pas moi de façon que tout m'équiper aussi ça mon nom sur bima tout me va clip le bambou les hommes. Mais il y a moi bobé dans l'église. L'église n'est pas notre bête, mais à Wanyel, nous allons maintenant consulter l'église. Nous préparer semaine prochaine pour qu'on ait une codette à Sikatenda ou à Ville Bomba. Ce qui nous a massuré de ce moment de Télésarapuna. À côté de la campagne, nous soutenons déjà. Le mois prochain, il est tout le monde. Merci frère, est-ce qu'on a le baroloba? Bon, je vais vous en dire. Eza iloba oloba tosenga na bato oyo abandaki kosoutenir biso lefo oyo bazalaki evre yango wana ekangami na studio faye tosala 10 chanson mais tosala 7 etikala misato moya ezali te kaka ndenge foye akuti oloba wa toza ma bloqué toza besoin ya kosilisa yango tolakisa bato de quoi nous sommes capables mais possibilité eza te ekangamaka kuna moto amoniki akoki kosoutenir biso po tosilisa studio aya akontakte biso toza vraimen na besoin lisungi vraiment tosilisa ma eloko wana ebima
na biso pa. Merci. Mon frère, bon bakisa eza kaka likambo président nanga alobaki tozozanga mpenza materiel eza te mpo bato baza motema malamu basoutenir biso na materiel mpe na moyen financier mpo tosisa bastudio. Merci, mon frère. Ok, merci pour la parole. Vraiment, aussi kaka. Nzambe na pambola na bandeko oyo baza kosunga biso et papa Nazaki. Tindenga tiki biso va continuer kosunga biso waka. Donc nous avons besoin que nous ça na oyo atikaki. Ba yo ka ipe na ba cassette, na ba CD, na ba DVD tout consort. Donc le monde entier quoi. Donc ba yo ka vraiment et ça biso. Bien là papa même qui Nazaki, on a vu le tout. Olobi. On va aller koyemba Nazaki. Nazaki. Tokufa kuna maboko na ye. Ok, merci mon frère Alexandre. Et là, il y a rebaptisé, oui. Bon. Problème surtout ça, 40 jours, vraiment d'ici là. 40 jours d'année. Donc, une année, 40 jours, mais une année, et c'est le 25 mai. Tout ça toujours, bandeko, baba, somabiso, de façon que elle est canadienne, moi bien. Moi, 10 francs, 5 francs. Ça va tous sur la solo, on a mais tout peut s'acabar de lengi, guya, nzembo, na nous moko susu, wana mususu wana. Nous t'en kabukia. Ndoki. Ndoki, voilà. Bon, merci. 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 Merci.
na to na président de Motikali na écoute oh ça ndika papa Makengo Et frère kaka ah moi que ça vraiment frère na dans le sang merci est-ce que Motikali vos yeux locaux qu'est-ce que vous pensez est-ce que Kimia eza na famille vos yeux en to il est cané il va contrôler que la année et Kimia eza nango tu sais que voler dans la télévision so on net il lobi so nkola asali makamba pamboli bozo bo régional soki nkola pamboli famille ezali tu sais et pour un musicien va venir ba mela ba biloko biso ko mela na so musicien so va matina en tchaza maloba moko on dirait bien tasimbi beaucoup ya lola zo dira ba présent mais soki déjà zui dazo raisonner déjà lo kasuka to ya mamina na ba télévision te et comme toi yo l'équipe biso pe to l'équipe famille pe ba l'équipe ba loba biso to zara poto sambisa na oyamba na est-ce que ça les matins un jour pour ba vidéo to bomba ko ba ngando te tout à fait garder amour yo la na maloba na zembisa yo o la na maloba l'air au salon te ya on a zembisa que pour moi étant que chrétien en tout cas je ne crois pas qu'un jour est arrivé ma camouana so na nna tu no sene tu boki betane te pas nembo kana boki bete pas le pasteur Bumba ba libérer enveloppe ça na mandé bon biso na minute oyo nanu toza na souci ya mbongo te tobeta basolo frère toti kobeta kara te kara te na sens nini toza déjà bonde totikali boye tosana promotion na biso tomatana totala mais est-ce qu'on a tout soki ka bapesi enveloppe elekani botia na caisse bowa relaxa est-ce que responsablement la famille bo travailler en collaboration bon ni mingi ya biso aussi un problème to sona Gisèle na mo pesa ki rapport ne mamboyé bon tout ça toujours quand on marche na kati ya lupango wa donc nan te bona tu pas un problème te papa président ya likambu te po ce poto moki no la minute chopé websika ba boya suku na adresse ko mi bo ba olanda na bango pour travailler dans le pont je ne sais pas na nino to ba parce que ba biloko abonde le bo senga aide mutu ba ko mona paf abimi et yeboé et kiti pas président so président pas benga batu na moni kuna place ko katene tiboy kaka to comme na so travail parce bon ko quitter ou ko quitter te nous avons Tanzanie to ko lo banane te que non to ko tikala éternellement awa to be o tika éternellement kanga na bango na bango te na bango na lo baka jamais image ni makengo nga beno ko façon na mutu na to ko quitter mais na famille on est toujours ensemble, ça ne pose pas de problème. Merci Ngazalaka vraiment clair parce que biloko ezalaka et puis lobby pour péter ma bombe. Donc il faut ressoula déjà dès le départ, ne besoin dans les zéros, il faut ressoula la famille non. Les aboyés, ce peut mikande ça, au tient mikanda parce que au bossala la mission va bien en bino mo bien en ça, ou ça na bino mutoki na bino. Ah, et comme tu biso to yemba ki bino boyemba ki ah nzembo za ki ya mndeko na biso tout ça kuchanga na mikanda mnamtai ba aza wapi nini eza ndenge nini nani aza wapi nana usala nini donc bolimbi sanso na mabe mais eza ba changer ka yango te to yeli solo ya obona robeta na peut soki mama Gisèle akoki soki ndeko montant akoki olekisane neti na coopérative wana est-ce que namoni neti baba même biso ba chrétien les gens besoin de une année à papa pour que ça soit tombé bon mais quand on explique on pour ngana loba bonjour maman bonjour la princesse école belé ça va na éviter na otala bino ba ndeko nsuku ba déjà tout ça na éviter bon jusqu'à présent tous en l'invitation à m'écouter seulement que na journaliste mtaleka ils avaient qu'à Noëlla à part Noëlla to contact Noëlla na yo nde ba peut-être ko l'exa émission ou à propos ya Pierre Tombal ya papa aimé parce que bientôt là le 25 mai azoko ça une année ya muntu ngeto sangana tous ensemble na bino pour que ndeko ba misana ko porter papa aimé na motema ba les biso de façon que ba songa biso pour que tout Pierre Tombal on a et vraiment en famille biso nyonso ensemble quoi. On a invité il y a beaucoup de chrétiens où croire qu'en angoté il y a bloqué quelque chose maman va se mettre à faire ça pour faire on a invité pour ça chrétien qu'est-ce que vous y pensez
Bon, pour Nanga, tellement papa et Mazaki, Mazaki très cher pour Nabiso. Et puis, Azalaki vraiment cher pour na bandeko, nous sommes porter na moté ma pendant Kazako Bela. Alors, du fait que Tongaki Kavo, mais les colons n'ont pas de béton simple. Il y a un mot to pensa qui vraiment c'est la penza ba weité. Mais rien que pour la valeur to pesa qui yaya. Et on te linga que tout les cara pierre tombe dans la place en ça quand même moi référence mon ko ya bien que lobby zalate kwe e bukanaki o ba négligaki et surtout to ebi kaza mutu abatu mutu mususu pa ko ya plus tard que l'accent en place botumbo kunda frère et même aké alors to koma botu anzo luka so eza que moi déjà monument moko ezawa na wezo l'accent bala moko papa et même aké ngo ye wana ndelo ko to moni ki oza vraiment bien. Merci Bosolo ni na groupe parce que batel Bosolo ni babake so ngolongo la potinali so ninga bandana kolongo la yo qu'est-ce que bandeko basali pour na président pour na mona boka na président pour s'organiser dans ndenge ni bino moko parce que mtakoko yo tshaba tshaka 0 atoza 0 il faut alors 0 pour voir bakisa bino qu'est-ce que vous pensez pour na yango vous organiser vous avez une réunion sur ça. Vous raisonnez nini, vous tirez combien? Président, maintenant répondre. Bon, on a essayé l'autre la famille. Beaucoup fanda. Tu fais la famille photo sur l'an puisque il y a une casa chargée dans ma campagne. Il y a nous clôturer peut-être pour le bagano. Zabu, toujours l'andra ligaga. Je pense qu'avant de écouter la famille, binomo on offre les solo là. Oui, bah déjà parce que Zali, oui, bien c'est Zaki a pas aimé mais comme déjà dans l'administration sous la hiérarchie sous binomo peut faire nous vendre boy bah qu'est-ce que vous ça là bien avant de écouter parce que si j'ai bien compris jusque là vous préparez dans l'eau pour mon côté à Canada. Vous salez réunion mon côté, vous tiepé moi 5 les arrêter. Et on les a secret interne, biso da monsieur si on les a devoir na biso. Pas Zali ya biso. Ndenge de temps de zeba le 25 et vous allez boy. Tu on les a date moko jamais et vous bossez na musicien ta moko. On les déjà secret kache na biso. Ndenge tozo okutana ko solo là pour que ça valide. Merci beaucoup. Président, question à Nazalango, il y a tout là. Il y a beaucoup de choses au van pour raisonner. Et là, on est au Kaboulabini. Tu es déjà bon. Liwa, hein? Merci beaucoup. Je vais aller voir Zamba Zaloko, maman, Zamba Boabatsa, parce que nous sommes tellement déjà à la fin. Ah, ok, merci. Bon, Malobako, Batsezara, que c'est vrai que Batou Basunga, papa aimé pendant Kazaki maladie. Et appui na bino esalaki que papa emazwa traitement oyo azwaki wana et puis appui na bino nde esalaki ke tokunda papa eme na lolenge oyo tokundelaki ye ni tete bino na nzambe to côté famille tomonaki na biso motu te vraiment yango mo tocourir lisu vers bino pour dire que bino nde bokoma famille na biso donc bandeko na nga bamama na nga bapapa nyonso oyo bayebaki frère eme makengo. Et puis bah on nyonso bazali kosunga biso pendant que frère Emma azalaki toza na problème ya côté la Pierre tomba le 25 mai. Alors pour na rencontre wana tolingaki ezala puisque jour tokunde papa aimé du fait que nzela to que no kunde zaki mulai mingi embouteillage tozonga à 20h. Tokute batu mingi basi ba panzani ko réceptionner vraiment batu zaki difficile et puis en plus nazaki mwasinga moko kende bezonga boye nazaki un peu troublé. Mais tolingai na réception au moins to réceptionner quand même moi quelques batu na ye ba proche na ye après avoir ko uta kuna ceux qui a collé à terre muke a komela muke ko monana to partager ensemble na bande konyoso bazala na biso na ba otoroke na ba otikala moi muke ko leka kaka eleka ma disons eleka bien ya mo to senga vraiment botika biso te bo sunga biso toza toujours ensemble na bandeko ya musique na bon moko je pense ah toza bon moko ah toza bon moko vraiment botika sote bozala na biso bosunga biso kala ne na bandeli suske papa ema belaki toza na kati ya lopango pa na biso ya mama Tiffany ayebi ni 500 francs ya famille ya papa ni 500 francs ya famille ya maman
soki bango bazalaki ntango mosusu papa emanga akoma na pasi ya makasi ndenge ekoma ete mais soki ekoma ebongo premièrement appui ezala ete nde esalamaki lelo aza esuna biso te nzambe azwa lokumu vraiment bosunga biso du fait ke boyede biso Pierre Tombal tozwaki barenseignement ya Pierre Tombal donc mpona kosala na Pierre Tombal na quelque chose mwa komela na batransport au moins nde tobetaki budget ekopesa so ba 3000 pour Pierre Tombal les ont longé dans les 1500 $1500. Bon, surtout na eloko kolia comme na ba déplacement keneti na nouvelle cité hein côté Kota Mitendi côté to kunde papa aimé ezala même moi trajet ba transport vraiment nous faisons la carte à budget botika biso te vraiment bosunga biso ya mingi. Merci to komi na biso na suka pona bukola lelo ile basuka présent. Bon, le Lobasuki ezali que vraiment d'abord merci na maman Tikinde Ngoye pour visiter biso lelo et na koloba vraiment orchestre vraiment tous on a posé à soutien pour que œuvre ensemble ekufate bos tenir biso de façon que o nous si atikaki to mekempe ko la sabatu ndenge muninga yana koloba et bima boyoka lisusu banzembo yango et vraiment kozala bien pe nzambe na biso ako bosa na bino maintenant vous recrutez sur la musicien te notre recruter tout ça nous doit faire biso. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Très cher fidèle téléspectateur, je pense nos commentaires. Là, quand tu as bien pour juger, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est un peu ça. La boue comme on a né la lobaki. Ah, on a le bénoté. Malbana tu le bas mais où tu as mis nos coins bandeko bazali. Ah ouais. Ngala c'est comme ça là ngala bolingo. On peut surtout le bolingo intérêt donc. Mais celle par nanga ou etikali. Nzambasuna. Merci beaucoup na pesi Bâtiment à France beauté parce que bolingo nanga na bino et mata toujours et puis merci Nankolo à Salike bakunda mosal nae donc maman Annie na Bologne et les cananiers les cani na tala qui na mon image. Je bénis le Seigneur car il me dit dans toutes circonstances nous devons glorifier le Seigneur. Donc c'est un peu ça na joué le combat que ce que c'est le côté na linga rabino. Merci, ciao. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako